Kalisus Maramba, danger, c'est beau, ta BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site monene. BTV3. Babi, landa mambo bien na kata BTV3 pour se retrouver. Bonsoir, bonsoir, notre cher internaute de BTV3. Vous s'abonnez massivement, toujours avec moi, votre humble servante Shira Bakayamba, des longues jambes. Babi, moi, Samoulaï, moi, Simbinga, toujours na BTV3. Vraiment, le nous avons monté na plateau, na biso, awa, nazana pasteur John. Alliance ba honorane kaka ki po honorer ki yango me vrai bolingo zakana mitema na mona pe mabala alliance panzana pe kenda vite humanitaire ti na rang mais ça se comprendre de yo c'est exemple pe soko tie maria ou tie bag ngana yaka to fande misaba na nzela moko te alors alliance osana on est maman na biso vérité nazo banu makambo na se olobi pe bien olobi no pe mabete mais nazo soka ki kimia nyo se zaka pona alliance te ona zo so ba vérité à vie maman ndako la raté kotuna raté kimia ezaka motema moto bako memona esika moko bomengo eleka bazoko honorer na bato nyonso mais so ozama à l'aise osaka na société libela on a observé comment mibala sombeli mwasi jik mwasi kimi libala pia kera lesaka mwasi mabe makamde lokuta eleka mwasi atingama kuta lela lokuta mobali so akose na tongo te na buto alalaka te alela lokuta mobali naye mobali kolaka soso na poka bana Thompson so mwasi alinga silike est-ce que na ndunda na Thompson na soso bazaka arranger moko te na mbinza na wenze omoni bon tu bazaka batama campagne pour Solandou, sur la Thompson et sur la Soso Bazaka voisin. Solandou n'a pas rencontré, on a quartier qui n'a pas assez de temps et tout. Et tout ça, on a dit, on a fait ce périmètre. On a pu moi ça comme un fan de mobile, et puis bah, on tient le bâton à boy. Allez là, quand le couteau, on va pas dire cookie sincérité, mais on a vérité. Et puis, il pas dans mobile, on a un jour au Simba, et l'eau est sangi bassi à l'eau. Bon, mi pesi na kitoko, tant on les bateaux, on a 15 personnes, comment on va l'entendre la pamba. C'est du sur le team, la commune a faillite, et des oba. Ah, ben, on va sauter la Facebook. Alors le baptême on va tirer par les choses. Ah moi c'est un déboyé. On a bossé sur le Facebook et na après c'est un qui de là. Tout on est sur côté na ba compte mon bala. Tout tel cas et côté ka ba manka bolingo qui te comme si tu bogi na camion. Vous comprenez? Si tu es un côté open, tu vas sur ligne le bout ngolo rozambongo pas échapper à qui libela. Eh moi si pour muto afunda kazaka na raison sur bombi ba faute na yo. Eh mobile on ebeka bosala nga boitin. Oyambaka ye mabe. Ozaka ko lier ça peut-être ozaka ko teka me ba langage mando ka tele mobali. Ya risque. Donc, je suis en train de moi aussi, je suis en train de me faire 30. Tu vas faire ça. Comment le mobile est en pété? Moi, c'est comme une autorité. Si je suis en train de faire mobile, je suis en train de faire sérieux. Mais si je suis en train de faire ça, je vais faire valeur. Je vais faire des choses. Maman, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Merci beaucoup. Pasteur John, toujours dans un Pasteur John. Voilà, joyeux anniversaire. Pasteur Eden Mwamba, vraiment Zambé. Apambola yo abaksule belé. Pasteur John, lelo tozomona na Congo na biso awa ba fille belé ba kunku kanga mobali na bango tela bo bazagala. Zagala ndeni. Zagala kismo za kimbala zagala. Bazotela libali pona bulimo za makasi. Ngapena sepela bona esa kutu mwasi nanga kindoka ngai. Akanga. Pona za dana yuve uele man. So akenga uti sese makasi za fidèle nanga. Alatika ninga fi ya comprendre oui bolingo so bolingo mama ngana kama et puis biso ba msupe surtout biso ba africain to tiaka bolingo oui bolingo ba africain ku fa kwani bolingo na mwasi no bokopa na bino bana bandeko ba boko pesa na bisi l'air nini nini so kaka na ndako ba oyo te bolingo zali mo boza bino mbali na chérie na yo mwa mini mwa nezo matsa bolingo ngala nti ba point classe mais le lobo likone zala te obali mwasi qui n'est pas dans tra bo patama si wana bokilo ngotala bo oya te botika bolingo ba te respirer. Mais tu le peux dans mon ressource. Mobile a marathon à son rapport dimanche. Et bon ata dimanche aussi moi ce simi dans le boko bobimi ata na point boké luka bougie quartier beba ki wana papa banana ye. Et puis ça vraiment c'est mon honneur. Mibali musu banda batia basi maman mibali bele batia basi na ndako ba bimisaka bango te banda donc comme quoi mwa bakangela na ibi kutu te même mwa so kangela na butu batika kata tourner na lopango. Bando kanga moi si banda même tina bonani. Kaka ma fifi pesa bango masanga yo moko bimina so ko zana ba rapport. Ah ma fifi tindela ko mbote na makoko mais moi il faut bimisaka ye. Moi ça c'est le la fleur, il faut gataka ye. T'es sans comprendre. Biloko ndezange bili. Asa pena bandeko baka kotala ye akoko salope moi hein. Maman na ko sote moi si soka lingi yo, eza grâce.
moi si pas tatanga te soka lingio makasa contribuer 80% na vie mobile biso mibali mingi to saka ba reconnaissant to lingira basi kana la pas de faiblesse so bando comme na ma position bando mona masilo ko mopamba de muke ko tangela ma belle nyos bolongo na ngiri ngiri bokoma na gombe moko sona muke bando bimisele ba photo ya kala kutu basi bongisa tala moi tata rien mususu bo disque na moi so na photo no miki so baka pardon bando tangela moi si ba calendrier sevo le kaka loka change papa kala omoninga na bima na basi etal petit passing en état de faiblesse petit ça kana foger merci merci beaucoup pasteur John vraiment on a un gros bisou na prophète Orly mbaya vraiment pour prophète Orly mbaya bambote belé na prophète Noël Ngongo bobi chaque mardi na ngomba campus place de Lukanzambe un mot de la fin pasteur mot de la fin ça va que na lingi bino mingi na sali pe na sala toujours fort poto Amérique Océanie bino nyonso na soka bambote na bino vraiment merci na mona ki ba remercier mais papa BTV 3 papa Elvis na tala la tsenga en tout cas na mona ki ba remercier na ba encouragement to la pété ça biso nyonso na zaka na ba catégorie confondue nyonso na tia nzambe kati na ba civisme na savoir vivre na nyonso na kati okoye ba nzambe makasi moza na comportement bizarre o pekse batu musu ba semble partir na comportement na yo de photo bongisa nyonso pepe sa batu nzela privilège ko ya okola mbano biloko kitoko metel ntungu nango tilaki na mesa mabe bato banki ko le bako ko te poisson bato ba biloko wana te biloko se fait en harmonie ende konanga na pesa mdo donc ndenga bien nzamba pambola bino nyonso numéro nangeza kaka 084 75 18 112 na 089 52 82 44 6 na pesi mbote na bino soto boye binga c'est tout ndeko William Ananwa na papa na 14 enfants à Strasbourg nande ko cordon na New Jersey aux États-Unis nzamba pambola autrement dit Picho Yuma nzamba pambola bino surtout na lingi bino vraiment merci que Dieu vous bénisse encore dans ces pays. Merci beaucoup et bon séjour à Kinshasa papa Elvis bah oui vraiment nzambe a pambolo mes condoléances sous ndemo ko sa maman na biso en tout cas biso mais to fêter parce que maman déjà les gars qui sentent donc tala rara maman na biso c'est la nzamba bateli est-ce que yo okoma na 100 ngana okoma na 100 pasteur Johnny okoma na 100 en tout cas le lobi oui le lobi pe maman na CP en tout cas na pèse mes condoléances na m'appelle Elvis Kolo chaîne ya BTV 3 vraiment na CP tant on qui maman kufa qui c'est la maman tant on tuni âge 100 ans déjà donc qui a gagné procès ça sont mes bien relé la te comme ya CP là maman ko comment pas que ça pète mais pèse même n'importe qui te so moni mutanuni za grâce ba corrompre pas penza mbeti ba tshela ngo pe mbongo na banque te ko nuniza volonté nzambali ko pe ko sambelo kufi avant so moni mutanuni les ensembles. Merci beaucoup. De gros bisous, mon grand frère chéri Christophe Songo. Na Londres, Ira Moponami, ma chérie Daouda Toumba, DH. Merci beaucoup à mon père biologique, le révérend pasteur Bakayamba Bengue Théophile. Et ma maman chérie, maman Kumba Sophia Lilanga. Moi, ça me soit moi dans le Lende Makam. Vraiment, vous avez toujours branché sur BTV 3. Vous s'abonner massivement, vous avez décidé. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine. Okay. Yassika lisusu makambo danger lisusu ebotami BTV 3 chaîne sur YouTube BTV 3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site munene BTV 3 babi landa makambo bien na kata BTV 3 on se retrouver